Dossier pe affaire ya docteur David oyo apetaki mwasi auti kobota. Pourquoi? Parce que mwasi aboyaki kofongola makolo pour que ba filmer ye. La famille dossier oyo ekei penza musika. Musika penza ya kosakana te, ba vidéo ezali naza déjà na moi quelques vidéos oyo bautaki kotindelanga batu o bazalaki na salle ba pesi pe ba explication ya dossier ndenge esalamaki. La famille, makambo ezali. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne INSNM officiel. Bienvenue na Balandinyo Soyakala. Bienvenue na ba Onyon So Yasika. Kande na lobaka na bino toujours et encore boyei malamu na chaîne abiso ya INSNM officiel. En tout cas, la famille soki ezambala liboso et salemi keno oya kokota na chaîne abiso ya INSNM officiel. En tout cas, na osinga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabona kabongo bobo sana pete kuklikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que INSNM officiel akobando tiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Nabete la rabino toujours c'était que nous vous informer sur notre devoir. Oui bien sûr, ils ont un devoir nabiso. Oyo na koboya pe na kotikala kowanga na te po na yebike pa na bino na yaka po na koya ko informer bino. Lelo na ye na dossier ya docteur David, pasteur pe ya église tabernacle. La famille, makambo awezali. Il paraît que pasteur wana selon batu o bayebi ye balobi aza pasteur moko azalaka très cool, très social. Pasteur moko pe docteur moko azalaka ayebi kosolola na bato. Mais jour wana ba comprena te. Donc makambo ebandaki déjà 5 jours avant. 5 jours penza avant akomaki moi timide mais moi kosilika mbangu. Omona koluba yazaka mtu moko asekisaka na batu asololaka bien mais ba jour wana akomaki moi timide. Soki ka mwa likambo moko ya moke salemi omona kaka siliki kanda moko makasi matie akomaki bongo. Siko batu babando comprendre te. Il y a même de ces personnes au balobi ba o ba travaka na ye balobi babando kanisa peut-être stress talaka aza papa ya ndaku azana mwasi mosusu ba makambo bazomeka na mwasi ezo simba te yango wana peut-être et comment tu kopesa moi stress mais selon bango ba mona kike ezalaki stress penza ya ko s'inquiéter na ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande to beta kalisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko. Affaire pe dossier ya docteur David
Docteur David oyo autaki kobotisa mwasi. Après kobotisa mwasi, aye koyebisa ye, vu que la fille a botaki na déchirure, hein? Alors il fallait bakanga pota wana ya déchirure. Akomi koyebisa ba mwasi fongola makolo na bazo filmaka ndenge nazo kanga déchirure wana. Mwasi aboyi, ce qui est normal. Hein? Mwasi aboyi, ce qui est normal. Docteur aye kosilika. Akomi ko beta, se ko beta mwana bato auti ko bota. Abeti ye, la famille nalanda vidéo, en tout cas na yoki nzoto malili. Naza mwasi o asi abota, naza na bana. Na yebi pasi, premièrement ya kobota. Na yebi, après kobota, ndenge mwasi ayo kaka. Mentalement, physiquement, émotionnellement. Ezalaka facile te, atamuke te. Mais, comment na docteur wana? Namoni mwa ba réaction ya batu baza na hôpital que docteur wana c'est comme si azaki na ba stress et pourtant azalaka docteur wana et puis au-delà de ça azape pasteur ya église ya tabernacle au pasteur wana azalaka na douceur makasi azalaka bien peut-être izaka ba jour mukolo docteur mukolo hôpital plutôt na jour wana azalaki wapi. Parce que ndenge toza boye ata babiso moko tokendaka misala eza na ba jour soki omoni collègue na yo humeur na ye eza ya bien te soki yebi ke na musala oyo tosala esengaka mutu il faut azala posé il faut ozala bien ozala na bakanda kanda te ba jour a bongo to signalaka omoni oki ko signaler pa ya ba chef ke collègue na biso humeur na ye eza bien te na musala oyo tosalaka akoki kosala mwa erreur moko ekoki kokote compagnie na biso. Omona er mosusu bazongisi ye na ndako parce que toza bato. Siko ya ye en tant que docteur, ba infirmière baza wana. Normalement, baza censé et obligé ya ko protéger ka ba malade. Ya ko protéger ka batu parce que ba docteur boyebi soki tokoki koloba policier abetaki mutu abetaki civil na nzela toko comprendre ba policier ya mboka na biso bafutaka déjà bango bien te baza batu moko baza na ba stress baza batu moko na mitu na bango ezala kaka tokende kobunda mais tandis que batu neti ba docteur baza batu oyo il faut normalement balakisaka bolingo na bango ata na nzela soki mutu akwei ye aza docteur directement ekosenga te ke non pour que ngana traité ye il faut ka azala na hôpital. Non, ata na nzela aolakisa penza que naza wana pona bato parce que eza musala na bango. La famille. Namoni pe bato ebele balobi na la fille, parfois le malheur est bon. Tala kaka lelo o la fille wana ndenge babetaki ye video na ye tamboli mokili mobimba. Mama Denise aye kozwa soin na ye. Tosambela kaka ba traitement ekende bien. Asala pe hémorragie interne te. Parce que auti kobota 1000 chances ezali na ba makofi oya zwaki ya mwana mwasi wana asala hémorragie interne. Na utaki kolanda video na ye na hôpital asika o bayaki kozwa ye na yokeli ye mawa. Tango azo kitaka na ambulance ata même par sa façon de marcher bo sentir penza que non aza bien te. Na ndenge basimbelaki ye mwana ezosalaka pasi ya makasi la famille. Yango c'est vraiment important na Congo na biso. C'est comme si basi bakomi komona bango eloko te. Il y a pas longtemps, toutaki komona ndeko na biso moko mwasi na ye autaki kobota par césarienne. Je dis bien par césarienne. Après 3 semaines ya pamba, papa komi kosenga mwasi basala magoda. Mwasi ayebisi alobi te, na uti kobota par césarienne. Zoto eza nanu bien te, eza makasi te. Mobala komi koyebisa ye comme boyi. Comme ça nga nazokende oluka basi mosusu libanda. Bino moko boyebi déjà basi de nature. Tolingaka te ke non mobali akende ozuela yo mbanda. Mwasi aye kondima.
kopesa mobali na ye magoda mobali asali lelo na butu lobi lisusu mobali alingi lisusu asali lobi kuna mwasi akokaki te nzoto ekokaki te bamema mwasi na hôpital mwasi akufaki bapapa s'il vous plaît boyeba korespecte basi et surtout eloko nanu nazoloba eza mpona bandeko oyo babandaki kofilme soki deja boza na bisika bozosala bomoni moninga na bino azosala makambo ya mabe mpona nini kokontinua kaka kofilme olie ke bomeka koapese ndeko na bino. Ma prière tellement est que batu nyonso oyo bazalaki présent ba o nyonso ezala ba infirmier ezala banani o nyonso bazalaki baza batu moko ya kokanga bakangaka le docteur David te soki pasteur David bakanga batu nyonso o bazalaki na salle parce que bango babanotala soki boza ta 4 personnes ataka ne tomonaki mwa bilongi ya basi bazalaki soki mibale batu mosusu bazalaki na nsima na ye na batu babandeki kofilme batu wana nyonso balingaki bakanga tata wana te bachuba ye ata meno bachuba ye penza mino bachubi ye mino batu wana nyonso bamerite kokanga bango batu wana nyonso bamerite penza prison pour trop c'est trop elikolo na yango tala lelo mutakala mwasi ya batu oyo atikala kobimisa mutakala na ye sur les réseaux sociaux te oyo atikala kobimisa mutakala na ye na public te mais lelo o mutakala na ye c'est presque mutu nyonso ifo amona mutakala na ye batambolaka boye na baninga lelo na Congo na biso mutakala ekomi neti eloko pamba surtout oyo ekomi kosala nga pasi eza mitakala ya basi oyo bokomi kobimisaka na facilité un docteur soki lelo docteur akomi na niveau ya koloba ke non il faut ba filmer yo c'est parce que amoni ke na Congo na biso mitakala ekomi eloko pamba batu bazo publiaka ba mitakala batu et l'état zo monango eza makambo moko eza normal batu o ba publiaka ba mitakala batu tango bazo kanga docteur David oyo batu mosusu o ba biblia ba mitakala batu bango pe baza censé ya kokangama post trop c'est trop toko continuer boyeti mukolo wapi toko continuer penza boyeti wapi en tout cas la famille ezo sala pasi docteur David avant batia na prison ekozala nanu malamu bakende kocheke mutu na ye parce que aza na problème mental oyo aza nango batraite ye nanu et après nde bayeba ndenge nini akolandela na batu na ye oyo nyonso batravailla na ye journée wana baza batu moko pe il faut bakanga bango batika mutu te parce que na Congo na biso ekomi ata soki batu bazoboma na kuna omona mutu azwi telefone akomi kofilme mosusu akoti live ya TikTok botala ndenge bazoboma batu awa batu nyonso na oyo filma bango nyonso bakanga bango batika mutu moko te bango nyonso bamerite penza prison ezosalaka pasi ya makasi esalami na komini ya Nchele docteur abeti mwana mwasi ayaki kobota pe ya filme histoire elekani ndenge nini tolanda docteur David Balenganai azali bongo docteur na kati ya hôpital général ya référence ya Kinkole à part kozala docteur azali lisusu pasteur na mosala na ye ya ki docteur ayambaki mwana mwasi moko ayaki kobota na kati ya hôpital na bango kobota ya mwana mwasi nzambe asalaki ngolu mwana mwasi aboti malamu kasi ekomi ba nettoyer ye bakongola ye bamakila nyonso babimisa ye placeta mwana mwasi azali kosupporte te babimisa ye bamakila wana nyonso oyo etikalaka na kati ya nzoto ya basi soki baboti emonaki docteur David lolenge mwana mwasi azali koboya asala musala na ye lolenge longo bani lokola les parents s'avalent video etikalaka docteur David ayebisa na bainfirmier bazalaki ndinga bo filmer lolenge azali koboya ba nettoyer ye bainfirmier batie video
Docteur David azali toujours koinsiste kosala mosala na ye na nzoto ya mwana mwasi pe azali koboya alobi ye moko ayebi ndenge kolongola bamakila wana banetwaye ye te. Na kanda wana Docteur David akoka kosupporte te abanda mbala moko kobeta mwasi ya bato ya libala, mwana ya batu oyo aye kopesa vie oyo aye kobota abandi kobeta ye likolo ya mbetu ya maternité. Video esirkile bato basepeli te mpona nini docteur azali kobeta mwana mwasi boye, azali mwana batu, azali mwasi ya batu, soki asalaki hémorragie auti kobota docteur akoki kosimba ye na nzoto te. Na ngambu ya docteur ezali komonanaki abandaki koinsiste na mosala na ye à travers video oyo. Esali pasi komona docteur kobeta patiente mpona bolamu ya patiente ya koluka kobimisa ye makila nyonso lolenge longo bani. Esali pasi komona mwana mwasi koboya pe mutu asala musala na ye lobi okufi ekoma o docteur wana asalaki yo mabe. Na yango mama TikTok facile alobi affaire oyo eza affaire ya sentiment te, ba réseau ezali ba parti mibale. Justice asala kaka musala na ye. Journal ezalaki présenté et pas ya Patimes Masolo mama ya TikTok facile. Pesi ka pasi pe mawa po biso nyonso toyebi docteur aza mutu oyo aprotejaka. Soki eza policier kande na uti koloba wana policier oui bien sûr soki abomi mutu abeti mutu na nzela toko comprendre po na mitu na bango bakanisa kaka bitumba. Bango baomona kaka ba ennemi bazokota il faut tokende kobunda. Tandis que docteur aza mutu oyo aza appelé ya kozala deja na motema ya kosunga, motema ya kozala wana pona baninga. Ka ndenge boyebi mosusu mutu akwei na nzela abando kende soki wapi, mais docteur akotikala jamais kotika mutu na nzela akwei ye akende. Ata soki azalaki pressé ya ndenge nini akopesa nanu ba soin ya liboso oyo il faut mutu azwa. Mais tandis que policier ata soki amoni mutu akwei na nzela mosusu akolinga akendola musa mutu wana na makofi na bambata pona ya koloba kaka no mutu oyo azomela masanga azomela badiamba ekozala bongo. Mais tandis que docteur aza mutu oyo aprotejaka, aza mutu wana oyo azalaka toujours wana pona batu mosusu. C'est comme ça. En tout cas la famille ezosala pasi, eza dossier moko esali pasi, mais eloko ka ndenge tosepeli eza ka ndenge leta akoti makambo oyo, leta akoti dossier oyo eza penza eloko moko kitoko.